Yoko to eloko liboso yo fa tout nangana no. Beaucoup mettre na bino comme ene nan. Mouvement ils ont promettre te facha bomi biso. Facha bomi biso mon cher. Tala na age nanga tala ndenge nanika. Tala. Nanika kaka pona souffrance mon cher. C'est ça bongo. Oyebi ke kitambo fo sala matanga makasi banda kengeli to kenda. Kitambo pene comme ko plaire. Ah oui. Neto zawa so tuni batu ba oleka na batu kolo bandako beaucoup mesa kitambo comme enani. Papa biso kitambo to zakana ba député te. Biso ala kitambo to yebi beaucoup mesa so kitambo te. Tengeli to tanga zala ke zaki bien zaki propre. Mais ala kitambo a to yebi beaucoup mesa te. Tenge fa bana so tengeli to so tanga zala ki. Tala kitambo ne comme saleté tala. O za so kitambo te. Kuna ngai ndeku bangu kuna mona kuba faute zande yo kangande batu bateka yango. Osoka ngi muto ateka yango muto amela yango mo pa meleza. Amfumu lengi lengi. Bedu tu yanga leri keri ka ko community selma. Batuge ni fumu ino keri ko je. Ah papa uki. Sadi sabana. Vaya luamu mudila kena. Amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorodu kwankunga mimbodi. Ima théâtre mwana mambodi. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadombala. Makingumba wele. Merci fidèle internaute de Métro Makengo Tapis Rouge TV. Donc Blelo Christian Vangoulé donc mon président on a besoin mais toujours au côté partout pour la coloquer la bino actualité donc Blelo to sali bongo descente na kata commune ya Kitambo donc précisément to sali awana avenue abenga bongo Bangala ya mabele ba so bakena poto bandaka la partout bon mona yabino Kitambo vraiment ndenge commis donc ba image yango ezolo ba déjà na bikino le grand caméraman na bongo de scène mais à Kiruku ako sakana na ba image parce que Kitambo na biso vraiment et baby mboka na biso Kinshasa o ba ba que kin la belle vraiment et commis vraiment kin bopeto et commis kin la poubelle to lo ba bongo parce que bala vraiment et baby donc bana partout na monde entier botala vraiment Kinshasa na bino et baby donc image o bozo mona na kata gauche nanga o balobi eza bongo bata OVD ba ki pour kireka ba terrasse ka ndenge zalaka mais auto remarqué ça que non mabelo ba bimisa na terrasse alors ba sikango wana mabelo pe ça que sombule beti eko zonga nango ka na balabala bon vu que Christian Vangoulé azali mopanzi sango na bino kota partout pour na ko la bino vraiment ba news donc to benga pena bana quartier baza ba na mo maloba ya koloba donc ingénieur il s'appelle déjà wana awoya déjà aya koloba donc bon mo na pena ndenge oh yemo pe artiste la pe mamanzela pena artiste to bigi yo pena zali artiste pe comédien au CP ça pe bana ya monde entier mais neni quartier notre monde baby boy donc salité déjà to mona boy en tout cas ça dit quoi Yoko to eloko liboso yo fa tout nangana no beaucoup mesa na bino comme ene nani. Eloko liboso ngo tout nangana. Alors premièrement on a bon na Kitambo déjà Bougoumes na bino comme parce que tu as remarqué depuis que Kengeli to pas kenda apparemment on dirait Kitambo beba. Oyebi ke Kitambo fo sala matanga makasi banda kengeli to kenda. Kitambo pene comme ko plaire. Ah oui. Neto zawa so tuni batu ba oleka na batu kolo bandako Bougoumes Kitambo comme enani. Comme neto yebi ete azalaka wapi na yoka ba sanga wa utanga ngalema nde bacheya. Bon. Bato ba yo sala musala. Bakosi biso o soki OVD batimbuli batie pembeni mbule beti ezongisi yango parce que l'état zo bimisaka mbongo na ye mbongo na bako futa kata ba fonctionnaire
et sauver ta milimo na bana na bango ke ba pesa ka batu ba sa musala ka musala yango bo sala yango ka bo bandela mettre fois c'est pas bien to ko linga ngote tala kitambo ne la kitambo première commune bon tala salité donc on rappelle à tout ça na direction benga bangala mabele ou ta pena kwado et kititi na bangala mabele direction ne yango non so pena bangala mabele yango donc outi pena kwado so nzamba sungi so ngala kometa moi mo continent mboko yo bako tcha makadam mais ndé fati to solo la fati solo bien c'est que bako zo ta solution nzela mais to beta c'était beaucoup mes ya kitambo bon so qui vraiment olingaka kitambo bato babetelo maboko tcha maboko na kitambo pour kitambo comme poubelle moko bon ya kosakana te ngana suki wana merci alors mais artiste est-ce que tu bino pena ba jeune bio artiste oh ça ne peut pas jeune que non bo ça la pena musala ou le bo c'est la ka l'état c'est la no boulot ezalongo pe ezalaka nango ba volonté wana mais lelo ba volonté ngo ezalaka te parce que zo mona beaucoup plus bateau ba diriger biso ba lia trop pepe oliati siko pepe ngano za kala makasa o bano motiver ba bona mitonga ko motiver ba na misi moi 10 000 francs na pesi bango lobby ngala cotisité mais na bimisi ah oui mais siko bango ba kota chaque jour mais ba olingo bimisa te yebisanga to sunga na ndenge l'état gouvernement sunga vraiment to mesana ko lela yo parce que to za na batu misusu te ya kolele message na biso za kitambo yo ezonga atam quand même moi mukendenge zalaki pour kitambo niveau comment yango te kitambo dozanga na place au katisela bon eza passé boye bisa biso moto azo diriger biso ba benga bourgmestre aza wapi a se présenter tala to finga yete to na posa na ye acha ba ordre na ba kitambo mo banzele ko mo plat ah oui ba place za mo mabula boyi mo mabanga kosa leka fala ba kosa leka ngamona peso mayele azaka mo si bourgmestre attends moi zigo ouais bourgmestre ça kitambo za mo si tanga mo kitambo mais na yebi bourgmestre biso te c'est pas bien. Alors merci vraiment Ndeko. Donc to tambola pe poto ya bandeko mususu. Alors si masana le grand caméraman, nous pena no ba terrasse yo aussi pe ndenge pena etondi. O senti que ata ba fungola ba simba kuna koto ba fungolite et o sana mo musala punda. O so pena mo liboso pe kuna simba na biso. O mo na pena que non balabala oyo pesa vraiment ya kobeba que non pena bien tout droit pena. Zo pena si balabala liboso bo ndenge komi bandeko ba tala biso partout na monde entier. Bango na ndenge balabala bango vraiment eza ko beba donc tout ça fait la deuxième intervenant na biso avant totambola to continuer ko luko bandeko ameka pe ko loba par rapport ya quartier na bango to mona kitambo alors monsieur bonjour. Oui bonjour monsieur. Comment on oui comment on nga ingénieur Issa na sala kana SNEL naza na kati ya quartier pendant un certain temps malgré tout naza vraiment né grandi à Kitambo te mais na umi déjà na Kitambo na moni pe moi ba réalité où ils évoluent par rapport ya ndenge ancien bourgmestre oyo azalaki na ndenge bande ko tambusa makambo papa Tengelito na par rapport ya oyo aye pour le moment en tout cas grande différence eza makasi tala ndeti misala soit disant OVD et ça musala moko ya malamu te bon bakotombola bakolongola bazelo na kati ya terrasse babwaki yango kaka pembeni ya terrasse ndeti boye mbula ebeti na musala ni basalaki oyo eza mpo bazongela biso susu lobi lisusu mpo babanda suku oya kokosa bato batimoli mwa ndambu batiki epui bakei lobi su baye babandi suku kotimola eza bongo musala eza malamu te donc on rappelle que koto tozali non loin ya bar de Kindara okobenda mo ba wana ba parasol wana eza juste na Kindara ça la succès vraiment la Kitambo donc ya banzele baby alors osenga nini na bourgmestre na Kitambo soit na papa Jantiningo bila par rapport ya ba nzela ndenge baby boy mpona ngai nakosenga no premièrement na no maire de la ville na otala non pa ye moko papa Jantiningo bila mpona koyebisa en tout cas atia misu na ville na ye et puis en plus na kozonga na bourgmestre na biso actuel oyo pour le moment et puis ameka kozala un peu vigilant sur territoire na ye mpo nkolo mabelo eza ye donc aza mpe na droit wana il faut surveiller ndako na ye ndenge papa to mama asurveillaka ndako na ye donc oyo nga peut-être nakoloba yango wana. Alors merci vraiment ingénieur Issa. Alors ton héritier le grand caméraman zo pena mikolo landanga
donc là on a appelé na okatsa ah parce que ba poto donc on a choisi puis que tout ça musala poto et ça na balabala donc tout pour ça là donc tout quand ça m'a venu on a toujours ba mai otonda zo pena zo na ba image de otonda na mode maman Kimi maman pe azawa to pour ça mère maloba pour maman ne bota biso ba on makambu na peut na ba luka botonde. Non maman, bonjour maman. Et ça va bien maman, et ça va bien. Bonjour maman. Maman comment on a? Comment on a? T'es le baga m'dit comment on a? Maman mami le lo comment on a Kinshasa ndenge baby par rapport à ton bino bozala qui ba ma ko moton na. Et lo ni rolo bana ba konisa biso mboka. Papa biso itamo to zakana ba député te. Biso ala kitambo to yebi bourgmestre so kitambo te tengeli to tanga azala ke zaki bien zaki propre mais ala kitambo a to yebi bourgmestre te tenge fa ba so tengeli to so tanga azala ki tala kitambo ne komi salite tala o za so kitambo te yango na se ba konzi batinda so mutu mwa bongo so kitambo ta kitambo ne komi salite mwa ko le ba kutezate. Alors vraiment tout à fait le mois de décembre to meka ko sola parce que ça fait maman ba fête yango est-ce que décembre on les maman bezo promettre bien ou soit ba pire que ça lou comment papa pire que ça makasi donc décembre to yebité so to fête ndenge ni pire que ya makasi donc makasi ya koloba kutu te pire ka pe zali na mo ndenge koloba te même pire ka mezali yango na lobi yango wana. Alors merci beaucoup maman donc pour ça ça va bien donc balaba le baby te mo konza lo bana ete na la saka de ga kwanga 500 na Kinshasa ndenge koma donc kwanga 500 donc boko kwa mboko vraiment eza na pasi donc kwanga 500 ta tout moi kwa ngo muke mais to ça ko boni to lingaka ngo bongo donc mboka ngo to lingaka ngo bongo donc to pour ça ala mo ba bazali ya ono boy s'il te plaît ça va bien ba noko pe bazali pe ba holo ba pe ça va bien maître bonjour. Bonjour. Bon maître. Kitoko na lengalais. Ouais maître l'autre moni vraiment aux enchaînes au sa boulot et on vraiment intéressé biso ya pour pesa maloba. Alors là on y roloba pour par rapport ya ba jeune oyo bazo simba machine ba melo bombe mais yo to moni pena oza ko luka na mutoki nao. Bon en fait moni ba jeune et belé ba simba machine bazo mais la bombe bazo la kuluna ba blomo ya mabe eza que non des fois baza na famille mais des fois famille baza ba négliger bango tamso bango pe moko maile ya koluka musala ezati il fallait koluka musala ezali biso moko tozali tozo forcer ba jeune bali sotali ba lève na zana bango belé baza ba amitié pe bango tamso sokuta mutasimbi lichete na za mukolo koleka bana o na zana bango linko lo bate que non bana oto zana bango baliki bango na maele donc problème eza que non nazo senga na bango na premièrement que non batika biloko wana misala eza nango ebele misala eza que non vanda na bureau kolata veste te kosimba mafuta nde osimbi bagister bango oyo menuiserie ezali maçonnerie ezali mécanique ezali bamoto yango mpe kutu ezali ezosunga biso donc misala eza nango batika kosala babiloko wana donc baluka misala ezali. Alors merci donc toujours on appelle un sujet par rapport à l'environnement peut moni moi salité za moi mingi so imbule beti besoin probablement abotona na quartier salon na commune na Kitambo ndeba ma yo tout na vraiment eloko nyoko senga na ba konservateur la biso par rapport ya salité vraiment na kati ya balabala na biso. Non lobi bien to etozo tumsama mingi pona makambo ya mai na ba potopoto nzela za bien te. Terrassé, ils ont moins bouché, il fallait pas ça, il a biso terrassé, bah kirer en haut pour ils allaient bien. Et en plus, tant baso kirer pe, pour ça bah tout ce baso kirer en haut, le bosso le pas on a kirer car moi espace n'est mouké le pas on a, pour maïli. Mais azolo on a salité on a attiqué on sur la balabala. Tant on tire salité on sur la balabala, moyen bloc on a et aucun de what. Sommes les bêtis et aux hommes c'est sous bloc on a quatre va terrasser, va carnivore et boucher les sous. Moyen maillé les calissous exact donc to senga donc OVD baya basala baki tant bazo kiri balongo pe salité wana baki boka place o esengi ko boka biloko wana pour mai ezala penda te basala pe biso ba terrasser
po ezala peu bien po ma eleka bien c'est bon. Alors merci Ndeko, donc non c'est vraiment la héritier aujourd'hui ba image on a plein qui ba pena ah ya garage na bango bongo sala bango ba moto donc ba bina bango ko luka ba boya na bango ba chete ba boya na bango ko mela bombe donc ba luka na bango ka na ndenga kala ingangu article 15 toujours donc tu continuer toujours autant avant ça na ba za na ba ko ba pe moi tout le monde a peur. Oui. Bonjour papa. Bonjour mon cher. Bonjour papa. Bonjour mon cher. Bonne santé papa. Santé zalango kamba mpiaka. Kaba mpiaka. To mela kaba tumbako na ba mpiaka nini quoi. Souffrance kaka mon cher. Alors tout le monde aux mécaniciens vont faire ba moto ou comment? Oui, c'est ça. Alors papa, tu peux déjà dans le mois de décembre donc ba fait peu yango ezoya mouvement ngo nene. Est-ce que promettre au tonene? Mouvement ils ont promettre te facha bomi biso. Facha bomi biso mon cher. Tala na jinanga tala ndenge nanika. Tala. Nanika kaka pona souffrance mon cher. C'est ça bongo. Alors par rapport au monde environnement côté Kitambo comme salité, vous ndé baloba Kitambo la première commune à Kinshasa papa biso moko nde tozomi boma. Ba konsibaza un problème te. Tala terrasse wana babimisi salité batie na nzela mbule beti salité kuta wana kwei mukongo nayo kapasi mais babesa bata OPD ni babimisi salité fa bake na babimisi salité so babimisi salité il faut ba même ngomba la moko ekili mais siko batiki yango na nzela donc wana OPD mtala problème ils ont un problème un problème ah oui ils ont bongo. Ça va, merci beaucoup papa. Ça va, merci. Alors merci héritier, plaisir à toi, merci. Merci. Ok héritier, donc tu as toujours na commune à Kitambo babina avenue Lado na quartier Salongo, donc il y a pas ça on a dit. On va c'est pas vendu là, je peux aller dans le mall, tu as toujours dans garage hein. Yeah, bonjour. Bonjour. Comment on a ma sala? Gauthier. Côté tout le monde la garage ah ba moto yo côté ka moto to yo bon sa moto. Non, parler pembe na faina na parler na faina libanda na zo jo ngama mpepembe. Tala ma ko chasi mboka ngo ndenge elekela. Mambo eleke bele ka to raisonner ka mambo. To yo bon sa moto te? Non, ngana bon sa moto te na za na ka mutu ya kolo lupango na faina libanda zo jo ngama mpepeka. Alors rolo ba nini pona ba jeune ba age no ba mena bombelelo. Ah bon, les jeunes doivent me la bomber en temps et belé au sala misala maboko nde ba petit nga ba osala misala ba toise belé ba osala misala binga pe na sala misala maboko ba na mai na makila ba osala ba onyo surtout nzamba pesa muto ko sala mbe ko jaje ko mela ba bombe wana ah eza pena bien te po bango moko nde ba lingi yango eza ba mfutiment te po ye moko linga sala eloko oyo mutema na elingi neti eloko o mutema no elingi te osala yango ti mbe o monika mutema elingi fona sala na mela bombe na simba licheti na sala boye wana bango moko neti ngai pena eloko makasi nga na osenga no bakonza mboka na biso asala no ba renforcer no ba force mo makasi no ya ko kanganga no ba jeune no ba ya o baso mela ba bombe na ba kanganga no bango no eza boye bien te respecter na veni boye mona jeune boye kitoko boka bombe omona mutu moko boye ka bizarre to bito soto kolo bande ne loko makasi nga na osenga na bakonza mboka na biso za no makasi no makasi batala ka te bakauka banini te bakita petit kitambo surtout quartier Salongo na biso oyo eza pena ya kobeba makasi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors héritier, tu connais toujours Kotambola donc la mo pe opena jeune hein te o sala te donc maître azali hein pour t'appeler maître ma âge na ye azapela maître garage bomoni alors maître bonjour. Comment on a le maître? Comment on a Roger? Comme Roger il nous a maître à garage ou comment? On a des garages après maître ils ont. Alors comment on a ba comme ça âge na yo le ba melo ba bombe le ba simba machette mais yo na âge na tout le monde pila que bon ça ba moto motivation ni et ça là qui pour le lo yo ko la pe musala maboko. Ah bon zara ba circonstance ya vie car yo ebi utaliga boye ba mambo ndenge kende o mon tutanga biso ya ba malonga te ba nini mais to boyi pe aussi ba machette tutaliga bo tulanda pe ba vina biso na ba sima nde tulandi ti pe lo nde totikali pe bo. Alors conseil ni européen ça na ba master tout au basana ba âge na yo o le lo ba sala kuluna. Ah conseil mingi européen ça venir zate
mpona ngai nde ku bango kuna mona kuba fausité faute eza nde yokanga nde bato batekaka yango osokangi moto ateka yango moto amela yango moya pa amela eza te conseil nga kopesa yango wana. Ça va, merci beaucoup. Il y a interview na biso donc on a massa awazawa donc donc les grands mécaniciens donc ya bonjour. Bonjour. Comment on a massa là? Comment on a maître Timba? Maître Timba yo pena maître tous élèves na kata garage. Na za maître na kata garage. Na bomisa ba voiture. Alors maître Timba est intéressé vraiment to approcher parce que tout le monde nous appelle jeune on a maïna makila. Conseil européen na bandeko o baboyi ko sala musala o baponi na bango vie ya komela bombe na vie ya kosimba machette. Bon conseil européen ça bango ezaraka batika bombe zo détruire vraiment santé za bien te ba ekola musala po babila vie partout courage donc ba ekola ndé musala vie pesa mela la muto alingi musala ndé vie pesa mela et conseil européen c'est yango wana. Alors merci beaucoup maître donc plaisir à toi donc héritier les grands caméramans la filmé bon dessin mais qui recourt tout ça la continuité na biso donc awa to tambola bongo na kati ya commune la Kitambo to bongo na avenue Lado donc moni pe Liziba Msu ya ngona donc en tout cas to senga vraiment na maman Bougomès ya commune la Kitambo oki ndenge vraiment ba habitant ya Kitambo baleli par rapport ya ndenge commune baby vraiment bo sala ba effort rebelle pour na rebongisela bango commune en tout cas pour na OVDP oki ndé balobi par rapport ya ba terrasse boya ki balongola ba salité ba siki on suka pembeni wa donc mbule beta boy zonga nango donc voilà vraiment musala ya punda vraiment boza ko sala alors ingénieur par Bousta Kata South Africa na biki o sepela vraiment na musala o to ali ko sala to soli pena bande ko muso pose point de vue na bango par rapport à ba ndeko ba osimba ba machette par rapport à ba jeune o ba mela bombe bo monde ba jeune muso o zaki ba comment mettre ba sala pe musala ba zo sala pe ka na lenga article 15 et ça li vraiment kitoko mingi to soli pena maman muso ba leli par rapport il y a ba fête o ndenge pe to déjà na mois de décembre alors Chine na sepela vraiment o illustré le ba image muso par rapport il y a ba terrasse to mona no mona so côté na liboso ndenge pe banzele baby on a côté liboso to mona côté ba terrasse ba kiré côté musu liboso na ba terrasse ngo eza vraiment non kiré donc on sentit que non que ba ça musala punda alors il sera déjà ba image o bande ba mona ba terrasse ngo ndenge vraiment et baby ko sala malam mingi so boyo ko bongisela ba tout ba terrasse et ko sala kitoko makasi là vraiment je tiens à féliciter vraiment Babi Dina Koudiva KDV, Maman na Elazoki Daniel. Donc je dis aussi un grand merci à Junior Vangou Emporio. Donc Bandero sur la chaîne Kitoko, il y a Métro Makengo Tapis Rouge. Donc pour s'abonner vraiment Mingi et ça va bien. Merci beaucoup à mon boss donc papa Métro Makengo. Un grand merci à vous papa. Et je dis aussi un grand merci à son épouse donc sa charmante épouse Babi maman Christelle Mbumba. Donc Bambote vraiment Yangwana donc héritier vraiment à pas tout si ça tout clôturé na bossani vraiment oh il célèbre son ba image vraiment na makala donc bambula vraiment mikolo ça la bien té na kati ya mboka na biso donc oh tout à l'heure là tout le monde a vraiment na commune ya Kitambo ndenge nini ba zali ko tonda ba terrasse zali ko tonda donc na commune na makala pe ça qui plus encore tout le monde banda ko koi ba mire koi ba nzete koi donc ba mai pene sali ba inondation na kati ya commune ya makala na sida ke na minto na ba déjà bozomona ba image wana botala vraiment ba image donc désolé ka zo sala vraiment pasi komona ba image aboye nde ba mai sali ba inondation ndenge banda ko tondi ndenge banda ko koi en tout cas musala vraiment ya ko sala eza mingi na kati ya mboka na biso donc héritage zo sunganga déjà aza ko illustrer ba image tennis image vraiment boye en tout cas zo sala na pasi na ma komona ba image aboye awa na kati ya capitale vraiment la République démocratique du Congo mboka na biso ba paraton biso botama ki toyebi kezali bongo Kinshasa la belle mais comment la Kinshasa ndenge et comme le roi tozana ba banlieue le roi ba province mo ba fin fond en tout cas ezo sala kitoko mingité donc na sangi vraiment na bande konyo so bo s'abonner massivement na kata chaîne Bilo Métro Makengo Tapis Rouge parce que awande les chaîne o bo nous a vraiment ba news vraiment en temps réel donc à travers votre humble service
serviteur Christian Vangu Papa Bombo Vangoulé pesa elengi to pesa toujours elengi donc comme vraiment Nasuka donc on est clôturer émission na biso ya lelo donc là je dis un grand merci à mon équipe technique d'aujourd'hui donc je dis un grand merci à Héritier donc un bien que Héritier le caméraman a filmé bongo dessin mais à Kirikou merci beaucoup à mon boss papa Métro Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba merci Nandenge Bozali Kosunga Bisso donc tout le monde vraiment prochainement quant à moi Christian Vangu je vous dis au revoir. Papa Uki Sarisa Bana Bayalwa Mumudila Kena Amo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorodu Wankunga Mimbod Ima Théâtre Mwana Mambod Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger mwana maganda boyigoyela Ungeriki maganda boyigoyela Yafisa lengi lengi Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala